Mayochino de Bundes TV to yeli susu pona kopasola mpoke na biso. Alors mpoke na biso ezali que papa na biso oyo azalaki opposant ya Mobutu na tango ya Maréchal CCC Koko Ngwendo Wazabanga. Alors azalaki opposant abanda ovanda na Belgique oyebi ke na série ya Mobutu so koza opposant alors il faut mi battre là. Alors ezalaki c'est très dangereux pour na papa na biso yangwana azalaki na Belgique mais azalaki opposant moko munene na kati ya République démocratique du Congo na temps ya Mobutu tango ezalaki Congo Zaire. Ezalaki Kombo ya Zaire. Alors papa oyo ayebi makambo ebele Mobutu apesaki vraiment message moko très kitoko. Message moko ezali que non ezali histoire ya mboka ya Congo. Alors papa oyo ayebi mingi makambo nyonso o Mobutu ayebisaki concernant mboka ya Congo. Lelo ekoma Congo mais à l'époque ezalaki na temps ya Zaire. Boyebi ke mundele alingi bisote, mundele alingi kaka mboka wana, mboka ezalaki déjà ya kokabwana depuis kala basi basala basi ba planifiaki ke mboka wana ifezala ya kokabwana à partir na tango oyo ba colonisateur bayaki. Et puis ezalaki déjà mboka moko neti nyama bobomi nyama il faut to pasolango mutu na mutu azo parti na ye. Tango siko ba kaboli mboka wana ki komaki atanwana ki bakabola ki yango déjà na ndenge na bango. Ezalaki nano na ndenge ba yokana elaki que non il faut ba kabola mboka wana ezalaki bongo te. Après ekomi na batan moko bakoki ba sali nini moko réunion moko ezalaki pasaki na mboka ya Allemagne na Berlin. Alors, tant que komaki na Berlin, awa, ezali na place wango, soki to tali ba archive, prochainement to ko like sabino, ba place oyo ba bandai ko planifier, ba place wana ba signer ba mikanda que non il faut ko kabola mboka ndenge papa na biso alobi. Alors azali koloba makambo ya solo. Alors papa histoire oyo azana ngo vraiment eza très intéressant pour na que ezaneti archive ya makambo oyo lekaki kala. Parce que ce qui te montre réaction à Mobutu ndenga bandai ko guider mboka ezalaki vraiment kitoko que Mobutu azalaki vraiment déterminé tant Mobutu a changé ki makanisi na ye ya kozongela penda mboka na ye comme il faut ko changer makambo alors bon monike baliaki ko boma papa Maréchal CCC Mobutu. Alors suivez notre papa après on va revenir. Nazali, un des premiers opposants de Mobutu en Belgique, après avoir dirigé la GPR Belgique avec les autres, c'est-à-dire Paul Bandoma, Dr Jean-Pierre Follet, Oscar Soukama, Ileka, Boindombe, etc. Nasaki réconciliation na président Mobutu le 12 mars 1980 à Bruxelles, Nazonga Kinamboka. Et je suis resté à côté de Mobutu jusqu'à sa mort. Jeudi, le 15 mai 1997, na Kanchachi, à 17h heure locale. Maréchal Mobutu a bengisaki ngai na bandeko mibale, ayambaki biso, ezali papa Sokoni Louis, ancien secrétaire particulier et confident ya Patrice Lumumba, na professeur Djembi Mwembo, ancien directeur na biso na francophonie na Paris. Ayambaki biso misato. Jeudi le 15 mai 1997. Tango ayambi biso, tosololi na ye, et puis abengi ngai pembeni, tozo mérité mboka oyo te. Yango wana ifo balongola biso na mokili oyo. Basali partage ya Zaire. Ezali 1. Président Bill Clinton, qui est États-Unis, François Mitterrand, il y a France, Helmut Kohl, il y a Allemagne, Margaret Thatcher, il y a Grande-Bretagne, Roi Baudouin, na Premier ministre na Belgique. Basali laboratoire moko, na kati laboratoire na bati ba savant Mendele. Bango bazali musana bango pour étudier comment ndenge nini bako réaliser projet na bango wana. Bon, place laboratoire wana ezali et bani na noté. Ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en France, ceux qui sont en Grande-Bretagne, ceux qui sont en Allemagne, ceux qui sont en Belgique, mais ils sont quelque part. Les Américains, basés Est, c'est-à-dire les trois Kivu, dans la province orientale, aux Zaïre. Les Britanniques, basés Kasaï,
nyonso mibale Kasai occidental na Kasai oriental. Balma bazui bandundu na bazaïre. Ba français bazui Chaba Katanga. Ba belge bazui Équateur Mai-Ndombe na Kinshasa. Pourquoi Mai-Ndombe? Mai-Ndombe tango wa Léopold a Seda qui était indépendant du Congo. Na Belgique atikalaki na Mai-Ndombe là que Léopold. Alors na 60 ans pays limitrophes nous c'est autour ya biso complice. Babanda koboma biso na Angola na Brazzaville na Centrafrique partout. Bango sont complices. Donc bako sala dès que basaki ma peau rouge en Amérique. Bako exterminer biso nyonso. Bako ça ba nilotique yawa et puis bako sala un monde dans un monde qui monde. Wana makambo Maréchal Mobutu ayebisa kingai. Testament wa tikela kingai. Yango wana. Lelo yo na moni tango ekoki po na bimisa yango. Makambo peso ko leka na mboka moto so ayeba iloba suka Maréchal Mobutu atikaki. Alobi boko kanisa ngai. Boko lela ngai. Ngai Mobutu na kena ngai. Boma ba politicien nyoso. Bako boma ba homme d'affaires nyoso. Bako boma ba chef coutumier nyoso. Bako raser ba village nyoso. Ba généraux na ngai o mingi ba trahir ngai. Bako boma bango nyoso. Bako kotisa poison awa. Poison wana ezali pona ko détruire jeunesse. Jeunesse a comme voyou, bandit, criminel. Bako créer insécurité dans mboka. La CIA a sali église de réveil. Église de réveil on bako kotisa yango partout ezali pona ko paralyser peuple, ko endormir peuple, ko distraire peuple. Alors bako remplacer biso na ba nilotique. Et puis alobi boye Laurent Kabila lokola za ko ya wana na Afrique. Yepe bako bomaye. Basali programme na bango il y a 30 ans. Donc dans 30 ans wana, il faut réaliser la balkanisation wana. ONU complice, l'OIA complice, droits de l'homme complice, communauté internationale complice, ba pays limitrophes nous c'est autour ya biso complice, ba banda koboma biso na Angola, na Brazzaville, na Centrafrique partout. Bango sont complices. Donc ba ko sala dès que basaki ba peau rouge en Amérique, ba ko exterminer biso nyonso. Ba ko ça aibi singa boye albi makambo nyonso yebisaki nga esalami. Yo za prophète. Soki nayokaka yo nde nasukaki bonke. Mais nabengi yo awa po natikela makambo. Makambo na kotikela yo soki nakufi. Il faut il a 15 ou 20 ans après ma mort. Obimisa makambo wana. Komeka kobimisa mo siko te po bakoboma yo. Makambango ezali nini? Maréchal Mobutu alobi na ngai omoni ndenge tovandi awa mindele basi basali partage ya Zaïre. Ngana tuni ngabi partage ya Zaïre ndenge nini? Bongo ba pays mususu ya Afrique. Alobi mindele bana tina ba mboka wana te. Baza kosala partage ya Zaïre parce que Zaïre ezali terre promise. Moïse oya Bible abungaka nzela akobima na mokili mosusu. Moïse s'était trompé de chemin. Les Zaïre c'est la terre promise. Et puis balobi boye biso bazaïrois nous sommes des sous-hommes, des ratés. Tous hommes mérités mboka oyo te. Yango wana il faut balongola biso na mokili oyo. Basali partage ya. Bouti kolanda message na biso ya lelo ezalaki ke mpoke na biso ezalaki pona papa na biso bouti koyoka ndenge alobeli bino parce que il faut que na mutu ke mondele alingi mboka na biso mingi nkita ezali ebele na mboka wana. Mususu nanu ebimate, mususu nanu ezali na kobotama. Alors soko moni ke vraiment bitumba ezali na mboka na biso balingi vraiment ko respecter biso te. Balingi ko respecter africain peuple africain te, balingi kaka ke bazwa bankita mais la population nyonso il faut bazala éliminer. Alors eza kito côté mboka nzamba pesa ba congolais mais lelo ekomi ki memeli bango ngambo neti bango moko balobaki ba yebisaki nzambe ki pesa biso mabele oyo. Alors il faut koyeba ke mboka wana eza terre promise.
ce qui vraiment terre promise ezalaki ke na bamboko bango balobaka vraiment ya solo elingai kozala ke bamboka wana pe ekota matata boye. Mais tant que Congo eza terre promise oyo Nzambe apesaki ba Congolais, alors ezali ki vraiment mboka moko kitoko, mboka moko etonda nkita, mboka moko vraiment que esilaka ekosilaka valeur te. Alors c'est ça que bazo sala tout que mention pour na ke bakoka kozo récupérer mboka wana. Alors ekosimba te parce que peuple azali Nzambe ne muta créaki ye, Nzambe ne muta tchaki wana, ezali te que individu azwaki ke non boya kovanda awa non. Ezali mboka ya ba Bantu. Alors toyebi ke Nzambe aza na contrôle ekosimba te malgré que ba mata bakita ekosimba te. Alors yango wana tozobeta pe c'était bino bandeko bozali na ba pays étranger. Ba oyo nyonso baza na ba pays étranger bokanisa mboka, bokanisa kosala eloko na mboka na yo parce que tango sala eloko na mboka na yo ekozala bien que na futur okoki kozala na place na yo, position na yo. Alors ko ina mboka na yo te et puis côté mboka na yo te, so côté ki mboka na yo alors okende nulle part. Tango ba kobanda ko benga na batu que bozonga ba mboka na bino ekozala vraiment regrettable okozanga place ya kokende. Alors soki oteki mboka na yo lelo okokende wapi? Alors il faut vraiment bomi tout na ba question wana. Alors merci bo utiko landande papa na biso. Alors utiko expliquer bino nyonso ndenge basala ki plan na bango ke ba diviser mboka wana ba kabola yango mboka isi ekendaki, mais comme Nzambe aza na mboka wana yango bozomona ke bazokoka ko silisa ba population te, bazokoka kosala ba plan na bango nyonso bien te, ya ezopesa bango vraiment kokoso pona ke basilisa dossier na bango wana. Alors vraiment ezalaki ya bino Mayo Gino de Bundes TV. Alors vous abonnez massivement pour que la déçue et biso toyaka pour na ko pasola poké. Alors merci, on est ensemble, que le Seigneur vous protège. Alors de Bundes TV. Zabalola pangola bino.